Ma mission TV, le miroir du monde. Au crash ya vieux salami. Moi personnellement, bato nyonso bazana kata délégation wana de commentaire na yebi moto moko te. Mais bazaki ba congolais, ba kufi wana. Ba congolais lokola nga nazali congolaise. Bango baza ba congolais. Congo ezali mboka na biso. Ndenge moko lolenge moko na bango. Lolenge moko na chauffeur ya fachi. Tango congolais moko akufi. Ne loko ba bengi crash. Même ata congolais moko, ça doit nous travailler. Faut ça la biso passe. Mais boni bango ba kufi une trentaine parce que jusqu'à la précision malunga ezapété. Ba kufi kuna combien? Bazaki 8, bazaki 20. Tozo la précision malunga ezate. Tozo la banquette. Oh non, avion koyaki na Kamina et le Kamina l'information de ce matin dimanche, toyoko koyi na mboka mo le collège en Équateur. Mais c'est quoi ça? Tozo na service de sécurité oui ou non na mboka oui. En ce qui concerne ba autorité ya IDPS ou ba autorité ya cash, quand on a lobby cash c'est une coalition. Ba discours botena ki toyoka kiango, on est tous intellectuels. Toyoki discours ya cash A, na discours ya cash B. Quand on monte à périr, à koufi boyake gratuitement, na place bon présenter ba. Normalement na minute tozabo, la présidente de la République devait décréter un deuil national. On doit décréter un deuil national parce que les Congolais est en deuil. C'est comme s'ils sont tous complices. Parce que quand on a un discours na bango, yo motoza ko gérer parti. On comme peut la carte institution. Regardez ba langage oza ko utiliser, oza ko accuser. Na kotanga komote de commentaire linga ko kumisa batute biso to monaka on ezaki Augustin Kabuya na Jean-Marc Nde bango nde mutu baiki ko maîtriser ba combattant na bango o to monaki wana mais na kati maloba na to mona biso tu balo bino bande kwa lamuka tam su bino ne mbo créer ki désordre wana na limiter po boko c'est la bande kwa ide peso bendenge ni winde kotangi ba kombo na bango ngana ko kotanga te parce que to wana pour na politique on ne se fait pas de cadeaux baloba ki batena ki ba discours moko à l'encontre ba ke ko profiter baloba likambu ya lamuka o kotia lamuka na kati na sens nini la militant ya lamuka bien bakata lamuka biso toza nous sommes très bien éduqués bande kwa IDPS les 19 biso rabino toko tambola pour la lutte contre la corruption toko tambola toze la bino nous voulons un changement dans notre pays parce que non on déco trop c'est trop tant lelo mona tango musée ba événement ebandaka bo. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, Topé Simino Sobambo, c'est partout dans le monde de Nalobaka. Donc, tant on peut Sabambo, tu n'as pas Sabandé, qu'on a ba Congolais, au bazan à niveau Libanda, au Tobenga ba diaspora. Même chose en Congo, Braza, aux Andes de Konabiso. Donc, ce qu'on a Congolais, Awa, il y a République démocratique du Congo, à niveau à Braza, aux Andes de Konabiso à diaspora. Aux Andes Angola, aux Andes Niger, aux Andes Afrique d'ici, partout. Même à niveau, il y a Bapoton de Tolobaka, à niveau Belgique, France, Angleterre, Hollande, Suisse, Suède, États-Unis, bah pays ça tellement ébélé. Tina États-Unis, boza vraiment bande konabiso tolinga vraiment makasi na sir bosse pelara na émission Oyo Martin invité sa fusée sur la Likambo na la bino na ma mission TV chaîne à référence. Alors Nasir bo bino na surtout bo monaki ba information ba actualité o vraiment to l'arse bino na semaine ndenge marambu et indaki na kati ya République démocratique du Congo partout na ba province tout surtout na Kinshasa ezalaki Pesambwa au Pesimbwambwa boy moto epela. Alors biso tout okaki likambu ya crash oyo et salamaki ya avion et pesa qui vraiment motu passe na kati ya mboka na biso. Alors le lot ozapena mama Denise Villa oyo azali na kati ya MLC Kombo Mesano Martin invité sa fusée le lot ozuye awa poto mekempe ko solola tangu nungu eza na mboka na biso tozara toujours poto pesa ba idée ya bien tozo ba solution na bandeko tout même ya opposition même ya majorité. Alors merci tozana mama Denise awa Mbote mama Denise Mbote non de ko Martin engi vitesse à fusée kaka ndenge babenga kayo en tout cas c'est mingi susu ya ko partager information za chaud je crois ba congolais boye biango ya diaspora pe na katamboka tozali na matanga les Congo eza na deuil national mais tozolo belango sikoma to kotana mozindo ezate donc bolanda ni toza ko panza liboka ni toza ko panza par rapport à l'actualité de l'heure. Alors merci vraiment bo yoki bino sonde mama Denis Alobi toza ko panza to développer to bim ça vraiment ba idée na si bato tout ba komela biso ba commentaire na YouTube to tanga kango ba tout ba benga biso na ba Facebook ba WhatsApp to yoka ka to répondre à bino. Alors mama Denis d'abord avant to kota makam na biso boni parti na biso santé na ngwe zalinde nini na tuno
sous comme sous question soit partie. Oui, ndeko Martin parti na biso zali bien. D'ailleurs tote ko commémorer 21e anniversaire ya parti na biso zaki na Kisangani. Bon mona ki mwana mboka Jean-Pierre Bemba tenaki un grand discours, meeting oyo bato nyonso bazela ki discours au congolais nyonso alinga ki ayoka parce que dali discours au biso to satana ki Bemba lo bana moment oyo. Discours ya espoir. Pourquoi? Parce que pays dans la crise. Discours ya espoir. Pourquoi? Parce que ici il y a secours, il y a sortie za comme on en a été. Donc c'était tout à fait normal Bemba teni ba discours pour ko remonter un peu moral ya ba congolais plus précisément d'une manière générale et puis en particulier population ya Kisangani et pas wapi ezaki mboka moko historique par rapport au MLC parce que le MLC a été créé na Kisangani la date le 30 septembre 1998 donc c'était tout à fait normal mbala oyo Bemba kende vers bande kwa Kisangani o bakabani na mikolo mwa mingi ba monana bango ba moneye pa mona bango pour que ba meka ko zwali susu mwa tonis pe ba orientation par rapport ya bon fonctionnement ya mouvement de libération du Congo MLC. Alors MLC, alors maman Denise ka potoko tana bande na biso la mukana nu biso tout oyokaki batu bando ela net batu balo bozo la porte-parole ya opposition to ebité koto tantôt Moïse Katumbi Jean-Pierre Bemba batu bazolo babozo welela bazo welela kango ngana lingaki au clairci biso côté ya porte-parole ya opposition masolo nango ezana ndenge ni. Bon, masolo ya porte-parole ya opposition de Martin na linga pena okota na polémique wana te oui sauf toi na politique hein na boy ton na lobelo ko boy non alobaki baloba pour na question wana en principe na lobango toujours sur tobito ça l'analyse sur tobito ça analyse sans parti pris sans sentiment. Les leaders de l'opposition c'est les challengers il y a élection. C'est ça, tout le la sentiment. Donc le quoi tu connais l'élection en 2018, challenger principal Yandeko Félix Sezaki, Martin Fayulu. Donc s'il faut opposant Bima ou porte-parole, ça sera lui. Mais et Kozala Suko en commun accord avec les présidiums Yalamuka, Bakoyo qu'on a entre Bango selon les poids politiques. Banan bazan la poids politique. Parti où les a député combien? Parti où les a député combien? Il faut se mettre d'accord autour d'une table. Ba yokani bon, ba lobi ke biso pendant to lingi to mandater telle personne. Ils sont à 4 non? Soit ba mandater X Y. Et qu'on dépend de la présidium, ba leader na biso la muka. Moi je ne peux pas me décider à leur place pour na ko balelo que mutubo ya ko la porte-parole. Donc pour la ko la matuka de Martin, on les alliés loko to ko la bango te baza ko ce sont des grandes personnes, baza ba responsables, baza rappel à moi survie na ba vivre nango. Donc parmi bango motomo baza mobola na kata zate, o ko ba ka la porte-parole opposition. Je crois ba ko yokana les présidiums disons à la muka bakoyo kana bango na bango bako désigner oyo nana ko représenter bango wa nana ko représenter biso na kati ya coalition la muka et loko ko la wana ezalité et ko la simple paix je crois compromis malamu ko la trouver dans ce sens. Alors maman Denise na ba moi o ba chaki ba président ya la muka ba travailler ndeti to zaki na Martin Fayulu le commis Jean-Pierre Bemba na ebité ezaki Martin ezaki nani Moïse Katumbi ba Martin Fayulu azaki nanu président au batutu balinga qui na mboka po akoma président de la République azara quitté mutabima président Félix tomoni Moïse Katumbi po a coordonnateur à la muka Jean-Pierre Bemba siko par rapport ya ba moi au Jean-Pierre Bemba asali oyo eloroni ya malonga to ya malamu ko bisa batu o ya sali na la muka zo coordonner eloko Bemba sali je crois na ebandeli à Twittaka à salaka message moko yo encourager qui population par rapport à Makambu, à l'état de la nation, après 100 jours, tant le président Fachi a Salaki discours à Makambu à 100 jours, à Polonais à 50 jours, je crois bien à ça qui m'a commenté par rapport à l'eau comme moi à Bongo, d'une manière pour encourager la population. Et là, quand mis Balen à Kati, il y a coordination à Yewana, il y avait un comité à communication. Oh mon amboka Cherbo qui tourne d'Azalaki, ba maman bébé Azalaki, ba nek toujours koloba en cas de quoi par rapport ya et makambu ya ezo le kanamboka. Élément mususu je crois mon qui na Vatican tombe coûter un peu ba on sur 4 ba se mettre qui autour d'une table et puis ba leva qui option n'est-ce pas de pouvoir encourager action ya celle-ci au bazako contrevoir en marche pour la date le 19 je crois mon amboka Bemba au mon qui signature ya Yambo Ezaki Aye en tant que coordonnateur actuel à la Mouka. Et puis, ce qui vont noter,
meeting pe lekaki na Kisangani je crois yoka ki yo moko abetaki plus c'était na MLCT abetaki plus c'était na Lamuka en tant que coordonnateur actuel de preuve je crois monaki bandeko ya Lamuka bakendaki secrétaire général ya SID bandeko ya Nouvel Élan bandeko pe Moïse Katou bazaki na une manière ko soutenir action ya Lamuka donc ezaki loko kaka ya MLCT Lamuka y compris pour monaki bemba betaki discours na ye dans sens ya MLCP na sens ya Lamuka donc Baxu eza bongo. Les gens veulent toujours que ceux qui ont coordination à la Mouka, donc pour organiser marche pour Bandima. Tout organiser le roman pour Bandima. Non. Le fait que ça une quelconque déclaration, tant aux a déjà la présidence ou bien aux a la coordination, c'est déjà une action politique. Action politique est 5 ans à Tekaïb Sabatou. Non. Si je fais une déclaration, ils ont déjà une action politique. Action politique comme la politique est raté. Toute action politique est action. Voilà. Alors merci vraiment Nancy Bandeko tout Bolanda biso ba Pablo Sita l'économiste ba tout ba la biso ba maman Anto Aluta ba to ba sambela toujours pour namboka na biso ba bing shing partout. Alors lelo o tozana bino awa na Kinshasa surtout ba biso baza na mboka Libanda de tolobaka miso pe baza ba province Libanda ba Congo central ba province est tellement ébélé. Alors naibité par rapport à makambo nyonso euti koleka na si yo moko omonaki ndenge ba ndeko na biso oyo ya IDPS basilika ki mama Denise na si ozwaki pe ata moya koleka na boulevard Lumumba po okenenzela ba aéroport ezala kité. Alors par rapport à makambo wana manifestation oyo ebomaki journée ya batu oyo ba ndeko IDPS basilika ki batumbaki bapine to monaki par rapport à action ya makambo wana nyonso na nde batomboka ki na ndenge pe Olandela kindenge ba continuellement ba loba ki na peut-être ceux qui okoki kolobani pona ndeko marto mon na seki parce que ngana c'est carming pourquoi parce que peuple congolais comme déjà mature donc moto moko dali zoba on la linon on loba on ndenga show bien moto moko dali zoba ya moto azalité. Je suppose que tant que comme militant, on dit que militant mineur a zaraté. D'autant que mon déjà s'adhérer à la parti politique, c'est que quelque part comme déjà adulte, comme déjà majeur. Tant que comme majeur, azali conscient ba acte ya ko sala pe za ko poser. Ndeko na mona ki jour wana vendredi, bon ngana za nga mona ya côté kuna te excuser ngana za mona koto yo, mais total ki ba image en direct. To mona ki na ba réseaux sociaux comment la ville était paralysée, comment bato ya biso bazala ba kota ba tchanga bazaki na moya ko se déplacer pour na ko ya koto te, ba ya koto be nga ba kene vers kuna ba na moya ko parce que banzela za ki barricade ko beta batu ko beta mabanga ko tumba mitu ko batu ce jour là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu crash. Ndeko crash ya vieux salami. Moi personnellement, bato nyonso baza na kata délégation wana de commentaire na yebi moto moko te. Mais bazaki ba congolais, ba kufi wana. Ba congolais lokola nga nazali congolaise. Bango baza ba congolais. Congo ezali mboka na biso. Ndenge moko lolenge moko na bango. Lolenge moko na chauffeur ya Fati. Lolenge moko na ba garde na ye. Baza ba congolais. Tango congolais moko akufi. Ne loko ba bengi crash. Même ata congolais moko, ça doit nous travailler. Faut ça la biso passe. Mais boni bango ba kufi une trentaine parce que jusque là précision malunga ezapété. Ba kufi kuna combien? Bazaki 8, bazaki 20. Tozo c'est la précision malunga ezate. Tozo c'est la banquette. Nous avons un service à renseigner mes alliés jusqu'au lelo bazako beta minoko parce que quand c'est samedi depuis vendredi samedi le comme déjà dimanche normalement faut tous avoir information fiable mais jusqu'aujourd'hui on a vu quoi qui na Kamina et le mois Kamina l'information de ce matin dimanche to yoko quoi na mboka mo le collège en Équateur mais c'est quoi ça tous un service de sécurité oui ou non na mboka oui to lingi to tirer les choses au clair. En ce qui concerne l'autorité à IDPS ou l'autorité à Cash, quand on a lobby Cash, c'est une coalition. Discours on est tous intellectuels. Toki discours ya Cash A, na discours ya Cash B. To lobby Cash na B pourquoi? Bon yebi baza combien de partis politiques quoi minene. Bon teni ba discours oyo boke à l'encontre il y a idéologie à partir na bino. Boke à l'encontre il y a corps humain, il y a chair humaine à moto. Patala, la vie est sacrée zo bango de combattre. Vie auto menaka boezaka sacré. Un être humain est sacré. Quand on moto a périr, a koufi boyake gratuitement, na place bon présenter ba normalement na minute tozabo la présidente de la République devait décréter un deuil national. On doit décréter un deuil national parce que le Congo est en deuil. Combien de personnes ba koufi? Combien de personnes ba koufi? Parce que tout le monde qui est en France, ndeko na raison à discours à autorité na bango après. Tout le monde qui est en France Macron
4 militaires il y a pas bakufi na France 4 militaires mais bon mona ki ba cérémonie ça maki na France bon mona ki bolanda ki discours nini oh Macron atenaki par rapport à 4 militaires boni biso na Congo plus de 800 000 Congolais bakufa ki même na Est boyoka ki bata beni balobi beni eza ko kufa chaque jour na so ko bata beni babi na président de la République babi président yo tika na awa oyo tala makambiso to mona ka ba ebisenga ki na ye malheureusement tika litazongi bande ko Bukavu même ils ont brandi des calicots babandoro pour na ko bakeno to lingi pe des national pour na plus de 800 000 Congolais bakufa ka awa to lingi des national na 2 semaines pour na ba maman bakunda ba enterrer bango vivante mais jusque là tout le monde a une réaction de mon côté. Les lots crash à vieux salami. Tant qu'on crash à vieux salami, la première des choses que le même vendredi, on aurait dû décréter un deuil national. Deuil national, les jours fériés. On peut décréter un deuil national, parce que misala bazo vaquer mais mon qui bande tous en attitude yamawa. Mon bande quoi il dépêche basilika qui makasi batumbi bapine ba déclarer pour nango maman. Apparemment on a bande quoi dépêche ba militant. Mais ba on bazana sommet ba ko diriger bango. C'est comme s'ils sont tous complices. Parce que quand on a un discours na bango, yo motoza ko gérer parti. Au comme peut la 4 institutions. Regardez ba langage oza ko utiliser. Oza ko accuser na kotanga kombote de combattre linga ko kumsa batute. C'est une émission en ligne où le monde entier kolanda. Si on a bien de kotanga ba komba batoza ko na kumsa bangote. Mais ba konzi IDP. Biso to mona ka wana ezaki Augustin Kabuya na Jean-Marc Nde bango nde mutu ba ki ko maîtriser ba combattant na bango o to mona ki wana mais na kati maloba na to mona biso tu balo bino bande kwa lamuka tam su bino ne mbo créer ki désordre wana na limiter po boko c'est la bande kwa IDP so bende ngeni. Oui nde kotangi ba kombo na bango ngana ko kotanga te parce que to wana pour na politique on ne se fait pas de cadeaux. Donc soki bango bato otangi ba kombo wana balobaki batenaki ba discours moko à la contre bake ko profiter baloba likambu ya lamuka okoti lamuka na kati na sens nini la militant ya lamuka bien bakata lamuka biso toza nous sommes très bien éduqués nous tozaka na makila brutalité te lokola bikolo mususu wana totanga kombo te nous chez nous ce n'est pas le cas. Donc ceux qui basaki désordre na bango ba militaire na bango ezaki dû ya mécontentement na bango ne basala ki ba réaction wana vis-à-vis ba kondaba po ba moni ba kondaba le belo côté c'était tout à fait normal baza silika c'est tout à fait normal donc bango pona ko luka ba échappatoire donc fallait ko ba bimela na lamuka que non eza ba militaire lamuka ne ba ko sala double dit n'importe quoi eza buzoba bande ko na ngai na niveau na bino ba kondaba ko kamba ba parti politique bon comme même na niveau ba institution faut pas descendre tout bas. Oui, vous avez descendre tout même moi moi si na ko tenir discours en ngwanate. C'est vraiment malheureux. Na place pour provoquer la muka, bon ba plutôt hein. Oui, tu as décrété des nationaux pour la bande ko ba kufi. Mais jusque là, aucune autorité a eu des personnes le but de décréter des nationales. Mais ba kufi. Avion tu le monnaie donc on suppose que ba tous va na quatre bada ko kufa. Alors que ba to wana ba kufi ba na ba famille, ba ki ba responsable, ba za de ba père de famille, ba to ba kenende ngwana. La présidence ne dit mot. Non, ndeko. En tout cas, biloko wana prochainement bolo bayango te, bozala ba grand. Bon comme ko gérer mboka. Bon ça sous na vision opposition de modèle liboso. Mais c'est notre dans la carte opposition. Même nous qui sommes dans l'opposition, on ne peut jamais en aucun cas. Kolobake non, bande ko kingani ba ko infiltrer biso non. Même moi je ne peux pas dire ça ndeko matin. C'est une bassesse. Bon luka ba raison, bon pesa ba militant na bino, bon yebisa bango bo solo. Au moins une place de cohabitation, mais bino. Ngala benga ngo coalition, c'est une cohabitation. Cohabitation on est en continuité et comme même bino boko sili sango. Pour on est à première éclat. Il y aura des événements minene koya. Et là comme militaire ba senga non des ani boka ta relation non. Bino là boko répondre bango boka ta relation te que non pourquoi boli to ta relation et dali ne batala moko ba luka. Non. Bo klexi base na bino base na bino baza batata mikolo ba mama mikolo baza bana mikiete donc o bozo ça na scène c'est bon pe ba yebi bien donc ndeko Martin je suis un peu désolé toza kozela le 19 tozo wana sko na Monique c'est tumboli suli kamba marche le 19 o makambo komi kasi le 19 na bande ko pe ya cash ba bi ba ko soutenir biso ozo kate bande ko IDP sisu ba le 19 on le chef na bomba boy ba sangana binote la ko la bazo mona clair te ba ko accompagner biso na marche le 19 bande ko IDP le 19 biso na bino Toko tambola pour la lutte contre la corruption. Toko tambola tozela bino. Nous voulons un changement dans notre pays parce que non déco trop c'est trop. Tant ou lelo, mon attend au musée ba événement et banda kabou.
na peu kwa musée et ben non na batanta bo pas batante na premier attentat na musée et raté il y a deuxième tie comment na nzoto ne ti musée kendaka lokola blague donc bana idée passe bo fongola misu bon fongola misu ba continue bino ba kosa bino te bon fongola misu il y a ça ne va pas bon loba bon ça la marche bon pastor so bon ça ni bon loba alliance so bon linga kata et puis ba l'accepter ba corps wana accord bango ba sinaka FCC na cash ba si ba l'accepter bino ngo ba l'accepter bino accord wana et accord wana est si là c'est ce que nous voulons. Alors merci vraiment maman Denise Namoni, on a vraiment l'icolo, ma mission TV chaîne à référence, bomoni, des missions de Tolar Sabino vraiment partout dans le monde, bandeko bopé sabiso confiance na musala to salaka, Martin invité sa fusée sur likam. Alors maman Denise, lelo to loba vraiment mingité car ya mukio to pesi votre information, na linga ki moi message moi suka poto kabwana nayo, message ya suka pour na bandeko nyoso la muka bandeko tuba ba diaspora o vraiment ba moni makambo eleki moi message muke bandeko ba diaspora je crois bango bazaka plus informé que biso hein makambo zo le ko total on a bien information c'était un coup préparé ce que les cache surnaturel c'est bon mais ce que les cambo ba préparer qui ango dans les buts à ko nuire ne loko moboé en tout cas justice c'est ça musala service à sécurité tous on a beaucoup nabi que Elner Azali vraiment très compétente à luka moi mener banquette toye ba vérité le plus tôt que possible ce qui ba auteur ya ba biloko na ba kuwana réellement qui préparer que les auteurs soient arrêtés pour tous qu'on a ba réseaux sociaux man ko confier en boy karate na lo ba keza vérité mais toyo qui na ba réseaux sociaux que cela qui préparer ba daki na réunion moko quelque part et que donc ba biloko moko botozo qu'on ba réseaux sociaux mais ça ce n'est pas vraiment fiable je ne peux pas dire que ça la télé que ça solo mais ce qui est qui coup préparé en tout cas justice ça musala ce que qui cache mon surnaturel qui même la information que non et que ça tonnage tout il y a pas de problème mais ce que le mot préparé que les auteurs il y a bilokona soit arrêté pour que l'on a prochainement ils ont le soutien. Alors merci vraiment na maman Carole, merci na maman Aniel oh vraiment bo celibiso kiss moko ya malamu merci bien-être oh ezali ko traité nzoto na biso ba congolais ti ezali ko sukola makila. Alors merci pour pesa bango confiance na produit wana vraiment merci bien-être. Bozala brancher na ma mission TV chaîne à référence. Merci botika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.